Pona ngai en tout cas salinga soni pe je regrette mana pona gouvernement congolais donc ba saboter yo bana kini ba posa bino te devant zaki vilente devant zaki boga général de fois bota bala tiki combien de bana non voilà c'est comment on peut intervenir voilà comme côté vie privée naé d'autres contacter biso to yekolela moninga na biso akatwe zomona qui rend la ville lumineuse vient aussi rendre hommage à des femmes qui connaissent les femmes. Son Excellence Nobila, avec tout le respect, votre nom. C'est un passage. Alors, mesdames et messieurs, ministre de la Culture, du Patrimoine, avec le ministre de la Communication et Médias. La Fondation Amanda Duchesse, la Fondation Bouani Matota et Richard, la solidarité de veuves et orphelins des artistes du Congo. Chacun viendra à son tour avec du vent. La famille Singhi et toute la délégation. Jésus. Polo et musique à Congo. La famille maternelle, les enfants, une délégation aussi, vont déposer la gerbe de fleurs. Voilà, là c'est l'arrivée de Jubel Piana Motopamba. Voilà son arrivée, votre artiste.
en tout cas boleli de fois te me bo saboter na place kutu bozo bembe ya na kini fallait botika ngwata na Cameroun ya bakunda po congolais asepelité en tout cas ça biso stoni comment la vie azali mwana na biso ya Kisantu biso bana Congo central mais soki na yebisi batuke vie aza vie na sa quartier avenue moko ondimate mais ça linga son en tout cas vraiment j'ai regrettement pour na Congo bo sabotage général de FAO bozue na valérité et ça sabotage bon pour nga matanga lalité parce que vous avez tout un confinement oui c'était grand artiste mais eza loué kweli mutu nyonso tu ata bakoka ko lalisa yango te mais banga misango de parti à 7h ba posango na moi terrain moko boye tozana parler du peuple tozana stade de Marty tozana ba terrain mususu o ku tokolo bate yo yebi na kini mais comment na mutu munene lokola de FAO hein donc coup de chapeau na pona mon général merci père ope manakina po osalela ke kolo obundaki mingi oyembi ba mzembo batunyoso balanda opesa ba conseil ya ndenge na ndenge ozaki rankine te na kinwa mais oh lelo salami pona yo pona ngai en tout cas salinga soni pe je regrette na pona gouvernement congolais donc ba saboter yo en tout cas pona ba congolais oh batikali bon mais on so biloko wana te ba miseo ba oyala na petit recondo boro na petit ezana super monta tikala betango redongo ya one bouton quand na mana beti point d'interrogation ezana misise monta matana podium na boro point d'interrogation o kilelo dala simana Johnny Walker abeta ki yango na beti bana kini bako sabino te devant zaki vilente devant zaki boga dala fasi oyo ozomona monani devant te balobi kolia esuki na cité mesure mai mesure fufu eta que expecter le pas dika na ko sabino te équipe wo e petit tout l'équipe e awala kati na sika mais là, je suis venu donc tous les là toujours des fois moi ça n'a pas d'ailleurs. Tous les là on le battait. Qu'on peut se rabaisser ta. Na remercier les Congolais. Na n'aime pas reconnaître que artiste na bango ba yé pelé pour les laïer. Félicitations, merci à beaucoup. Merci. Il y a un souci, ma femme des fois babi place au balélier, il fallait pas. Oui, beaucoup de la peine a raison, mais gouvernement de asali yango famille ko sa eloko moko te. Ce que zala ki que famille mte sali yango oui, mais gouvernement mte sali yango moyen toloba ezate. Un dernier mot pour la famille et les enfants. En tout cas, on a pas condoléances, surtout on a la défense. Pourquoi? Parce que poto nanga souka tokenda naïe, tokenda ngai de baba pauvre de baba petit prince, yé de fao, baroxy timpaka donc tokenda choc star. Alors bango bazonga ngana tikala na poto, to benga na kinaye que non naïe to sala featuring naïe, tokutani naïe na ba téléphone. Moi, na maya ke na boule que soit zongi to salima comme to solo laki moi na maya katu bon na pesika donc na lelika merci il y a beaucoup de concerts na ya invité qui la invitation pananga mais des fois zaki na matadi ta on a bengi na ebisi ke batinde l'invitation ze pananga a ebisinga ke obeta concert na matadi mais to banda ko zele mais azongi lelo o azate mais nazolela bijoueur binda zolela et toujours na olela e kaka mais ça va la kuma que ça qui binonde parce que na présenter dans le maire binda le fao azawo répéter pas na belle de belle donc yende asimba biso le fao azawo répéter pas na na produit deux fois voilà
Donc, les hommes ont mis comme on a mère boye, tous les jours. Tous les jours. Restaurant nanga et qui est kuna koyoka sangwane zaki lokwa ba poananda nga na mokongo nazaki ko supporter te ezaki passe eza choc ti lelo eza choc ponanga surtout na bana nga moninga ya bana nanga toba moninga bana nanga soka sololi nanga pendant 1 heure du temps 2 heures du temps soit nanga 3 heures du temps na bana nanga Yom Tovana qui est un peu mininan de la général de FAO, un peu libre de général de FAO à Bota, à Bala, à tirer combien de bana. Non, voilà, c'est comme on peut intervenir. Voilà, comme un côté à vie privée naé, d'autres côtés. Biso toye là, moninga na biso à 4. Zamona. Donc ma camarade bake atira ki bana, atira ki boye. Wana ngai naza témoin, bato balobaka tourna combat de FAO na ndenga mabe. Des fois, ça m'a sanangai, tu bêtes na ba choc sar, aïe na ba momina. Voilà, et là on a encore bangon certes. Merci Tozaki bongo na ebembe ya général de FAO, en tout cas le général est parti. Binomo bomoni ne matanga na biso eleki ndenge leki. Mais il y a un constant qui est fan, il y a le général de FAO, c'est peli na ngote au gouvernement congolais sali, c'est peli la place oyo poser corps, il y a généralité. Fan naie, sili qui makasi il fallait pas, en tout cas, souhaiter mais balobi oyo ya. Babonisa pour na isika parce que la misée ils ont vraiment placement ils ont propriété pour les lande ko la biso de FAO bazaki tellement ébélé. Donc délégation ça qui vraiment ébélé balobi fallait baler là même dans le stade de martyr dans ma place ils ont tellement ébélé. Merci Zaki Bongo le cube de la RDC et on se retrouve prochainement.